Na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu, papa Kisolokele, papa Dialungana, papa Diangenda Kuntima, bino misato bosali papa Kimbangu, topesi bino lokumu, totomboli monene na bino, topesi bino gloire, lelo lobi pe libela na libela. Tozongi lisusu pona ko répondre na quelques questions oyo bandeko ba poser, mais na monique parmi ba questions mingi o bandeko ba bandaki ko poser déjà. Et si tu répondais qu'il y a une vidéo oyo tolobelaki sur les 2 semences. Mais peut-être ça qui fait attention mais ceux qui bozongeli ba vidéo on a bien et ça na ba point mingi to kota ki na profondeur mais tolobelaki yango déjà. Alors avant to banda na ba question oyo quelques questions ba to ba poser mangi la lobela nanu ba jeune nyonso na ba mama nyonso bazo lobela papa Kimbangu na réseaux sociaux. Bobangelo ko mokote. Boza babundi. Soldat na guerre abangaka te okufi. Lisa se zuyo. Mais to yebi nani azo batela. Nazo za exemple ya Maréchal Mobutu. Tango batu bazo finga Congo azo sala ba désordre, azo sala ba mabe, azo sala nyonso tout ça. Bake fondé par Maréchal Mobutu ayebisaki batu bosala eni oso bolingi soki bokobeta bobeta ye soki bokoboma boboma ye mais bobosana te nani aza na sima na ye. Le naturel explique toujours le spirituel. Donc bokoyi ko sala bana mabebi bakoyi ko sala nyonso balingi bakoyi ko maltraiter ba oya nzambe mais nzambe azana sima ya bana nae soki nzambe a permettre loko ekoma ekokoma soki a permettre te ekokoma te. C'est ça qui bon nzambe nae bino ba jeune oyo bozana sima ya papa Kimbangu oyo bozolobela papa Kimbangu, que ce soit ma maman, que ce soit ma jeune garçon, ma jeune papa, boté les mangui, bobangelo komo côté, bobanga muto azobo ma âme, mais bobanga te muto azobo manzoto. Parce que nzambe akoyi ko boma na âme na nzoto mbala moko, mais batamokili baboma kaka nzoto. Soki lelo babomi yo, ok na gloire. N'habitez pourquoi peut tozobanga ko kufa nazo comprendre ce phénomène wana te. Tant que tolobaka ke o soki na kufi na ke paradis o soki na kufi na ke na gloire na ke na place ya bisengo mais soki eza place ya bisengo ozobanga ko kufa pona ni ozobanga ko kufa pourquoi soki ba yebisi yo ba memo na Canada ou bien aux États-Unis ou bien na France ou bien na Belgique ozana esengo mais soki ba yebisi yo bon kufa na yo okota paradis exemple okomi ko trembler, okomi ko banga, okomi ko bombama. Oh, mais ça clairté. Exemple nini otoko pesa ba païen. Paul azoloba kokufa pona ye eza gain. Voilà bandimia solo. Kokufa pona ye eza gain. Ngai pe na banga kokufa te. Na leki na ba émotion ebele. Na lobakango émotion ya mai et l'équipe émotion presque tout. Bazwa yo ba buaka yo na kati océan na haute mer. Même ndenge na zolo ba boyi ebite somo oyo na zomona tango événement no salamaki. Ba tanga na nzete bazo beta masasi banda ko beta masasi. Bozo ba somo wana oyo nazalaki nango. Ba poison kutu ko lobate parce que et ça premier poison té. Tant qu'on a zalaki pas Babranami c'est la même chose. Na ba groupe de prière c'est la même chose. Lelo ceux qui na lobina compter ba poison et go koma ta ba 20. Mais nazomona ga mutu moko papa Kimbangu. Yango motema nanga nyonso na tia na papa Kimbangu. Mukolo bogolo ka ke Costa Lali. Boye ba ke za volonté na yé na kei. Bino ba jeune bo bangate. Botele mangui na likambo papa Kimbangu. Soki ko kufa toko kufa na papa Kimbangu.
lelo tozolobela ba Johnny Mayanga, ba papa Emile Zola, ba nyonso oyo bazalaki na papa Kimbangu oyo ya liputa. Ba kufaki na elongo, batikaki ete, bandimaki liwa. Lelo tozolobela bango et puis tozo honorer bango. Baza ba vrai héros. Batu bakufaka me milimo ekufaka te. Lelo papa Kianga na telemi wana, toujours papa Kimbangu a 21, mais siko na veste. Ba Johnny Mayanga faut bazala. Ba papa Emile Zola il faut bazala. Ba maman Mwilu il faut bazala. Pona kopesa papa maboko. Soki kokufa to kokufa. Bino batu bokotikala kolobela biso. Ndenge lelo tozolobela ba Johnny Mayanga, ba papa na biso Emile Zola. Na ba mutuso na yebi ba kombote. Bobangelo kote botele mangui. Muto abatela keza nzambe. Nga wana ya bino. Bachela kingai ndenge bazobenga ngo linio kwa moto. Mais aye alongoli yango. C'est pour dire que azana simana biso, azo batela. Bobangelo kote. Papa Kimbangu alobi bozo makambo yo ya Kimbangu bo panzango partout na ba réseaux sociaux partout. Banani ba ko panzango. Il faut batu bazala. Yo pe kotika la gara teke ngana zolanda video na yo, ngana na sabona na video na YouTube na yo, ngana landaka yo. Mais c'est bien. Mais c'est quoi yozo salanine? Donc yozo zelaka go landaka. Linga pesko balandaka yo. Lobela papa Kimbangu. Ba témoignage eze belé batu bavandi nango. Bozo bombela ngo nani? Tan sili. Après 4e génération loko monsieur ezalité tokei. Tango zo bombango, oyebite otikali na combien de jours, combien de semaines na mokili, combien de mois likambo ya nzambe babombaka ngo te, lumière okozwa ngo te, otiango na se ya mesa. Non, il faut tiango na mesa likolo ya mesa éclairé partout. Batu bayebake papa Kimbangu yende nzambe. Tozolo bango avec joie. Et eloko tozolo bawana oyebi na yango. Kimbangu wana nde nzambe na bomoi oyo a créé yo zotalanga. Kopalanga na te. Alors, nazo encourager ba jeune. Bozo exemple neti ya Daniel Luboya. Papa na biso Daniel Luboya. Jeune tout fait. Ba splendeur. Ba te vi na bango a danger. Pona papa Kimbangu. Bazwaka nini tango basalaka makambo. Nana futaka bango mutu te. Mais baza ba jeune, bakoluka ba vi na bango, mais ba pesi papa maboko, ba pesi bango jeunesse na bango. Bozo penser que ça gratuit. Non monsieur madame. Nzamba tikalaka na nyonga mutu te. Lelo ulobi. Nzamba ko futa bango na ndenge moko boye, bino boko comprendre te. Bino ba jeune, bolali pongi, botelema, talabana ya Satan. Ba envahir les réseaux sociaux. Botelema pona papa Kimbangu to sangana l'union fait la force ndenge batamokili balobaka na guerre bakendaka mutu moko te na guerre bakendaka bato ebele na minute oyo eza bitumba ya blague te soki nzamba fungoli yo misu okokamwa yo ozolia fufu olamuki oke boulot olamuki ozongi osali je ne sais pas quoi oke supermarché oh il faut na voyager na kende boye mais c'est bien. Mais si vous avez un nzambe, otondi na ba témoignage wana, oh nazo zela nzambe tana ekoka. Ta nzambe yango papa Kimbangu sa lobi yango officiellement. Bozo makambo bo panzango partout na ba réseaux sociaux, na ba radio, partout. Bosa la neti papa na biso Ezekiel 33. C'est quelqu'un à féliciter. Ataza na boulot. Azolo bela papa Kimbangu. Ataza na nzela, azolo bela papa Kimbangu. Ataza na ndako, azolo bela papa Kimbangu. Ngai kutu na kokoma même na niveau na été. Parce qu'aza consacré na makambo yo. Mais aza na poto. Aza na poto, azangi eloko te. Et bino pendenge bozawa na bolamuka na Congo, na Gabon, na France, Belgique, États-Unis, Canada, to sangana, to zaba soda ya papa Kimbangu. Toti que l'ennemi placité a bêti li kofi biso pe to bêti. A bêti li sa si biso pe to bêti mais avec amour parce que biso c'est l'amour hein. Tozong ça kamabe na mabete. C'est l'amour.
Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Côté kuna ya ngambo kuna ya bana Satan, c'est la haine. Totelema. Ba jeune, bola muka. So yebelo wa kolobate, lobata. Ndenge na lamu ki boye, papa ki mbango muta lamu singai, na pesi merci. Yo pe sala ndenge moko. Makama kolobeze belé. Na vi na yo donc nzamba sala eloko moko te. Alors peut-être que nzambo ya mandefo ebele wana tolaki komona na bomwana ou bien nzambo ya kata mandefo à zéro faute peut-être yendo zozelo témoigner na ebité. Mais yebake olali olamuki papa kimbango mutazo batela yo. Ozima desu na loso ya kolia papa kimbango muta apesi yo. Obali papa kimbango mutabali si yo. Kovanda kaka te kobota on dirait machine. Non. Ozaloza maman, ezaloza jeune fille, ezaloza jeune garçon. Oza wana pona papa kimbangu. Soka tike na mokile za po lobela ye. Ba mususu ope batikali na simana no bamoni makambo te bamona. Koma ye moko papa kimbangu azobimela batu, azolanda batu. C'est kazana batu mingi te. Tala papa kimbangu 30 ans de prison. Maman Mouilou a passé jeunesse na yemo bimba na kati ya makambo oyo. Ba papa wana ba Johnny Mayanga, ba papa mususu tout ça, ba papa Emile Zola, vi na bango mobimba, ba pesi yango kaka na makambo oyo. Lelo ba kei. Donc makambo ela la pongi. Non, biso photo telema. Ba Johnny Mayanga mususu ba telema lelo, ba papa Emile Zola ba telema. Ba maman Mouilou ba bima. Mais c'est regrettable, ba maman Mouilou bazawana. Bon, je ne sais pas, papa Dangenda Lobaka, Nathan na ewana, soko ke luka lelo na makala. Soko ke luka kimbangiste romona été. Mais lelo soko ke luka kimbangiste na makala baza plein. Okuta ba komba ba Dangenda za kuna, ba komba ba kisoloke le tondi kuna, ba komba ba maman Mouilou plein na boulevard ya 30 juin. Na ba Château Rouge maman Mouilou azodenda. Papa Kimbangu ayi nani mutu kombo na papa Kimbangu ayibi. Papa Kim nani kisolokele ndumba. Ba kombo tozola tawana batu wana bazalaki ba saint. Bazalaki pire. Kombo ezalaka na influence. Yozu kombo wana ndenge eza imitation. Ce que ezalaki vraiment par révélation. Comme on a qui influencé vie na yo. Maman Moula la gindumbate. Papa qui soloke la zala qui moyibité. Mais bino ba kombo bozui bo komi miyibi. Tala ndi ko na biso moko ya Branham. Jeune fille moko. Je crois ça na ba TikTok ba tunyo so ba mona ki yango. Na chaînette na ya Nuée de gloire. Abosana wona kati ya Mbet Hotel. Ba hotel pe bazuango ba publier ngo na réseaux sociaux tala chaînette ya Mutabranam na Nuée de gloire abosani yango na Mbetu hotel mutandengo wana ye mutasali bosoni me eza pona église et lingomba mobimba ya ba branamiste mais ba branamiste musu baza ba innocent. C'est pour dire que mutu moko akoyeko fingisa batu nyonso. Yo kimbangiste mutu moko okoyeko fingisa biso nyonso. Na boulevard du 30 juin, ozo sala nini kuna? Na vitrine, osala nini kuna? Musala na weza nini na poto? Tomona ga osombi mutuka, osombi ndako, osala nini? Alors, botika bisale la salela wana, tozaba lekinzela, lobi tokolala tokei, okota na cercueil, na moi makasi. Batomboli yo bake kunda yo. Pendant tant toza vivant, toi tu penses que nzamba zo pesa yo, papa Kimbanga zo pesa yo pe mawana, po sala makambo nyonso na zolo bawana. Lelo combien bakufi, combien babeli, mais yo en bonne santé, aux en vie. Donc atiki na mokili pour continuer ko sala kindumba, o continuer ko yiba, o continuer ko sala n'importe quoi o yozo sala, o continuer ko boma batu, ko tela batu ba poison, ko baki la batu ba mbasu. Dieu est patient. Mais patience n'est pas comme une souka. Boebi histoire ya Noé. Patience est comme une souka. Mabe comme une comble.
apandi na mai na tan Sodome na Gomorre ndenge moko ki ndumbe lekaki pour la minute doza ki ndumbe leki tala ezalaki soko moni ki mbangiste boye ozo malgré tozako lobaki bandoki banini tout ça mais moi respect alaki baki mbangiste mais lelo yo confusion totale ozo bate oyo ki mbangiste oyo païen donc confusion totale ndenge na pesa exemple moko dernièrement ya moto tozoya na nzela ya Bakongo tomoni lumière moko neti torche na musika ngana bia muta moto pe na butu boy tant to komi pembeni boy or ezalaki mutuka chauffeur a salili ta dévier parce que akanisa ki ke eza moto or ezalaki mutuka alors baerere wana ya mituka ya mwinda moko ebomi bato ebele yango pe eboma prophète Branham croyant que eza moto or eza mutuka tango komi pembeni boy distrait pa bobetani. Le naturel explique toujours le spirituel. On ne comprend pas est-ce que ozali moto ou bien ozali mutuka tozo ebate ozo bomande bato ebele na comportement na yo tango muta ko poussa na pembeni bo pa akanisa ki eza moto or eza mutuka akufi na molimo. Donc ba jeune to la muka to telema pona papa kimbango bana ma baby ba envahir réseaux sociaux ko fingana soko tali na réseaux sociaux lelo religion moko te oyo bazo fingana neti religion kimbangiste eza kuna ka ba guerre entre ba kimbangiste 26 et 3 kuna bana sata bana ya nzambe biso boye yo kuna boye yo kuna mais ba église mususu ba vandi tranquille réseaux sociaux comme ya ba kimbangiste TikTok est comme il y a kimbangiste. Donc on dirait que c'est là où kimbangiste. Facebook on dirait que c'est là où kimbangiste. To komi ko finga na kuna to bino bana ya nzambe boko tamakambo wana te. Première question on va tout poser bon je crois si je me trompe pas et ça déjà question on va tout poser en mingi. Batuni est-ce que na koyi ko prouver le sous-souté na ba écriture que bana ya Satan pena bazana moki. Toza pena full mélanger oui na tangi ba écriture rebelle nazo bakisa moko pona koyebi soki sala attention tango zo bala oya ko bala fils ya Satan ou bien fille ya Satan otie na ndaku olandaki nzoto kitoko tanga zo juke yo na simaka kabo après aller aux songe nzamba tali singai na bala yo yepe comme un ndumba andimi allez bo avancer plus loin bozalaki na masina bokomi déjà na Gombe bokoti Mbinza boye kokota Kintuka bobimiti Kasangulu bokomi na Inkisi Mbanzangungu boke plus loin na makambo ti boye kokoma na Nkamba papa photo yango yo na lingi na bala. Mais si vous commis loin, bon mon ani ba mystère union sont révélés, bon mon ani ba testé, ba mi chopo, ba nini tout ça après aller. Na lingi na bal. Comportement na ils mingi ya bana ya Satan. Bana ya Nzambe to kendaka bongo te. Mais je sais que bana ya Nzambe mingi bazana ignorance. Tant que kolobela makambo ba aux opposition. Mais ba oya Satan ba ko continuer na lire na bango wana. Donc makambo tozolo bawa tozo sala ba aventure te tozo salisana ngai na kozwa implice pa na yo yo pe okozwa implice pa na yo yo pe okozwa implice pa na nga muto ayebi nyonso azalaka te tozo salisana tozo leka pe awa te pona orgueil ou bien mamona biso te ngana na makambo ebele ya kosala ba oyo bayebi nga bayebi tozo na tina te totombwama totikeli Nzambe atombwama biso toza na se effacé complètement. Donc Nzambe atiki biso na mokili poto sala n'importe quoi te eza poto pesa ye gloire to salela ye to pesa ye maboko bana ya Satan bazali avant obala sala attention okotia ndumba na kati ya ndako
okotia moyibi na kati ya ndako. Libala ezali moyen ya transport ya komema bato na kimbangiste. Moyen ya transport ya komema bato na kimbangiste ezali évangélisation. C'est pourquoi Jésus azali kotinda bato 2 bazo kende kosala évangélisation. Même Noé avant déluge asala évangélisation pour bato bakota na arche. Libala ezali mutuka te oyo yokenda kozwaka bato. Oh mobala yango ngamta memiye akobongwa manaye kaka akoma kimbangiste. Qui te dit akoma kimbangiste? Pona bino ba kimbangiste eza ba oyo ba olata vert blanc. Ba oyo bazolo ba papa oye bazo fukamela papa. Non. Diable azo se déguiser comme l'ange de lumière. Soka lingio makasa kosala semblant. Akomi kimbangiste ya Chine ya copie. Soko sukulie bo nzuluki. Wana baza ba soso ya Canada na ba soso États-Unis. Balelaka kokodioko te. Ba soso na biso balelaka kokodioko wana te. Na tongo yo ka soso aleli kokodioko. Awe zalaka te. Na yo ka ngoka suna komi na kino zoka na joie soso ya fresh wana o nzamba sali. Azolela kokodioko. Et puis ba soso na biso baza minene o ya bino ya kino ya Congo ba okota na si ba 4 fois 5 fois. Tala soso mafuta munene. Mais baza ba soso oyo ba lemba baza ba soso naturel te. Oyo ba tie ba produit chimique ebele. Batu mingi bazwa na kimbangiste baza ndenge wana. Oko penser à la vert blanc. Azo komisa papa kimbango afuka mi. To tanga verset moko dernièrement, hein, tant que répondre à la question et réponse. Imenions obligatoire, il faut fuka mi la papa kimbango. Il faut fuka mi la nzambe. To tanga ki verset wana. Et puis langue nyonso eko confesser gloire ya nzambe. Mais na suka ba ko rendre compte. Verset moussou sezan toujours na Bible, je crois na Matthieu si je me trompe pas, batu bakoya jour wana Seigneur to sala ki boye na kombo na yo. To tuta ki mabanga na kamba na kombo na yo. Ngana alaki protocole, ngana zalaki boye, ngana zalaki ko sala na restaurant, ngana zalaki pied gauche. Nzamba ko yebisa bango, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu na passé. Na taone ko zala na passé. C'est que lelonde nzamba zo yeba bango te. Je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, nyonso bosala ki wana pona nzambe kontete. Wana réponse ya muto atunaki makamba misala, makambo misala. Soki ozo la papa orobika. Landa exemple wana verset wana. Alors, question oyo papa muto atuni na prouvé le sous nazotanga écriture mo na Jean 6 verset 70. 70. Version Darby. Jésus leur répondit. Azo répondre à disciple naï. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12 et l'un d'entre vous était diable. Je répète. Jean 6, verset 70, version Darby. Jésus leur répondit. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12 et l'un d'entre vous était diable. Moko na bino, ngam na poni na bino. Mais moko na bino parmi batu na poni, azali diable. C'est pour dire que baninga mingi o tozo tambola na bango baza ba Satan. Baza batute. Bakosaka biso Satan ana maseke, Satan azana mokila. Non! Satan est normal, parce que dans la Bible, le diable a se déguisé comme l'ange de lumière. C'est-à-dire, Satan imite Kango. Asa imitateur. Nzamba na chair, na nzoto boy. Satan pas na nzoto aye. Bana na ependenge moko, baza na nzoto normal, mais ba Satan. Akoye pe kobala aboti bana pe azo sala pe musala azo tambusa mutuka mais diable ngam na poni bino mais moko na bino aza Satan. Question musu batu batunaki, est-ce que papa kimbango azo mona te ye bolobi aza nzambe makambo nyonso mabe oyo azo mona ngo te
Même si kuna nankamba azomo nangote, c'est pour yangonde zo prouver pena gazanzam. Jésus a watango Jésus azo répondre ba disciples. Alobi ngam tunapona kibino. Vous les 12, mais l'un d'entre vous est un diable. Donc tant azo pona bango aponi na diable. Aponi na moko azane diable mais aponi ye na biti nini? Parce que ezala ba sorcier, ezala Satan, ezala ba démon, ezala bana ya Satan wana tozoloba. Bango nyonso bazana service ya Nzambe. Tala écriture mo ezana Bible et kaka bongo, je crois Nzamba zaye ko luka ndenge na ko séduire si je me trompe pas Akab, si je me trompe pas. Aluki ndenge nini Akab kozala séduit. Démon moko abimi. Démon alobi non ngana yebi po ba démon ba yeke belé ba tunyo so ba échouer. Démon wana ya alobi ngana yebi ndenge na ko séduire. Nzamba tunyo osa ndenge nini alobi na kokota na minoko ba prophète na kotia mensonge na minoko na bango. Na ko réussir. Nzamba taliti alobi ah oui ko réussir. Boyebi écriture wana démon wana kei akoti na service. C'est pour dire que Nzambe ba démon ba diable ba nani ba na Satan bango tout baza utile baza utile na kati ya makambo oyo ya kimbangiste bazo saela Nzambe na façon moko boye côté négatif parce que yo tango zo telema na boulevard du 30 juin ki ndumba elie nzoto moyibi elie nzoto sida. Parce que sida est un démon. Maladie wana. Nzamba ko permettre aux wango. Tango zui ango pa. Oye juste. Okomo luka Nzambe. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Démon ya sida wana mutasali ke yo otindi kama epa Nzambe obanda ko luka Nzambe. Soka ya kite olingo continuer. Yo ko yiba moyibi, moyibi. Bakangio bationa makala souffrance obandi kolela Nzambe limbi sanga na kozongela lisusu te soko kango linga o delivrenga na kozongela nanga lisusu te yokelanga mawa nani a aidé yo pour comprendre kozo sala mabe de moi moyibi. Donc ba demo ba sorcier bango nyonso baza utile na kati ya makambo tozo sala soko tali encore na Bible. Écriture mo eza na Bible na ba Matthieu na ba Luc kuna ba démon ba possédaki mwana moko si je me trompe pas. Maintenant tant que Jésus a questionné ba démon wana na kati ya mwana wana balobi que non tozali je crois multitude ou plusieurs quelque chose comme ça. Jésus alinga bimisa bango balobi non tant na biso ekoki nanu te. Obimisa biso poto kende wapi bango ba démon wana basengi Jésus akotisa bango atepa bangulu parce que bangulu moko balaki wana ebele mutu moko azako bokola bangulu na ye ataka dimte mutu wana yedaka nkamba te mutu wana azaka maboko makasi ayedaka batu te ataka ntintani te ataka ekateli te tokolobela pe likambo ekateli mwa moke lisusu po bato bakomprendre biso mabe. Jésus atali balabia oyo bangulu na ye business na yo na obomango parce que ataka te. Jésus ayoki prière ya ba démon abimisi ba démon wana atindi bango na bangulu bake bakoti na bangulu business ya mutu wana ekufa. Makambo nazoloba awa Jésus alobi ngam naponaki bino mais na kati na bino moko aza diable. Donc na nkamba wana ba serviteur nyonso baza wana baza utile baza na service. Ata yo comprendre service wana te mais baza na service. Malgré ça côté négatif mais eza service oyo ezozongisa bana ya Nzambe na nzela bazala juste bazala distraité. Donc l'un de vous est un diable. Camarade ni notambolaka na ye oyo alobela ko makambo mabe makambo salité alakisa ko ba video ya batu ya mitakala kimaye luka moli mo camarade ya malamu olingio bala mobile kaka nanu kutu bomoni ba parenté loko te donc déjà nzoto
Azowele la kaka. Eh. Keba. Libala tokolobe lango. Mais, et là on a ici, Ezake, Nzambe akoki kopona pe Satan pour salela ye. Donc na kamba wana mingi o baza wana fulu mélanger. Na paroisse na ba paroisse fulu mélanger, baza utile. Na centre d'accueil fulu mélanger, baza utile. Même na mokili on a ba classe na ba partout na ba supermarché bazali. Baza utile. Baza na service toujours ya Nzambe. Alors parmi bato ya mokili, bamsou baza ba diable, bamsou baza ba démon. Écriture monsieur ezo prouvé en gros 1 Jean 3:12. Aimez-vous les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Aimez-vous les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du diable, du malin. Caïn azalaki ya Satan. Azalaki ya Nzambete. Mais Caïn azalaki na kati ya mokili awa. Azalaki kolia, azotambola, je ne sais pas ce qui azalaki na bana ou kokwa na ebité. Akokai pe kobala mwasi. Nazalaki mutu normal tout fait, sans maseke, sans mokila. Mutu normal. Akobeta pe costume a beti Jume Weston na makolo, mwasa kwei mayanga. Mais Satan, il était du diable. Abomaki Abel ponanini parce que ba œuvre na ye Caïn zaki mabe, ya Abel zaki bien. Jalousie. Bana mabebi bazo nyokola bana ya Nzambe seulement pour bana ya Nzambe ba œuvre na bango za juste. Ya bango za mabe. Bango ce que je peux bango kanda, il faut bisono stoko kanda. Toko kanda te. Maintenant, question monsieur Ezalaki, est-ce que bana ya Nzambe pe bakoyi ko sala la même chose oyo? Bana Satan bazo sala, oui. Tolobela ki yango. Edingo asali mabe. Pourquoi na ozo exemple edingo? Parce que, bon, na minute o bato ebele ba ki edingo. Asali nyonso efala sala ali michopa bato abomi asali tout. Wana eza témoignage na yemoko. Mais na suka, Nzamba récupéré. Tolobela ki yango déjà. Na suka nde likambo. Salela no papa kimbango. Ganga na yo papa kimbangu oye aza Nzambe eza bien. Suka nde muteko lakisa biso yo ozalaki ou bien ozalaki te, ezalaki semblant ou pas. Tango yo ki ba teli costa poison au lieu coin okimi. Mais okima pona nini? Mwana nini akimanda kuna bango. Même soko kimi ndaku na yo eza ndaku na bino. Mukolo koyoka ki o kuna ba kuluna ba koti na ndaku bazoboma batukuna na ndaku na bino okoya mbango akosakana te. Eza ndaku na biso tokokima jamais kamba, tokokima jamais centre d'accueil, tokokima jamais makambo ya kimbango. Tokobunda ndenge ba Johnny Mayanga ba bunda ndenge ba Pape Mille ba bunda. Et puis bobo sanate tozana arme ya munene o eza parole o papa kimbango atikeli biso liloba na tango. Wana nde bomba munene ya blagité. Tozo tambola pena ye moko. Sans oublier Armageddon. Donc, mwana ya Nzambe akoyi pe kosala makambo ba na Satan bazo sala mena suka Nzamba ko récupérer. Nazo tanga Matthieu 16 verset 23. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, parce que Jésus a dit annoncer ndenga ko kufa ainsi de suite. Pierre a sepelité à l'obi, au koufate. Jésus a sepelé la parole ou anate. Tant à talier, amoni Satan à sima. Pierre a laki moi na diable te, azaki moi na Satan te, mais Satan l'a attaqué seulement pour aloba makambuana. Alors que kokufa Jésus a pour na bien batu nyonso, Satan lingité. Pierre a lobi au koufate ainsi de suite. Dans 23, Jésus a répondre Pierre, à Gangelier. Mais Jésus se retourna dit à Pierre, arrière de moi Satan. Alobela kinde Satan oyo azalaki na sima ya Pierre. Alobela ki Satan oyo a inspiré ki Pierre aloba ki okokufa te. Pierre alaki mwana ya Nzambe. Pierre alaki un élu. Même soka wangana ki Yesu, okomona ke asali ba mabe na suka, ba eko pesa même clé ya royaume.
Mais Judas, tant à sali mabe a teki Jésus ba condamné. Judas a wangana Christ. Pierre pas wangani Christ. So soit l'Élie. Mais na souka, Judas ba condamné, Pierre ba pessier clé à royaume. Donc, différence ezali. Moi na nzamba goza la séduit na kindumba. Même soka zo telema na boulevard. Soka za nzambe, nzamba ebindenga kozongisa na nzela. Avant sa mort à kozonga. Soki alaki moyibi avant sa mort à kozonga. Donc, mwana ya nzamba kozala posséder. Akoki kozala séduit. Mais na âme na ya za pire. Nzoto ezana ba désir nango. Ezo sala ba buzoba ba nini mais âme na été. Âme na ye eza pire. Avant sa mort, papa Gimbangu a récupéré toujours. Donc, différence ezali. Caïn a sali mabe, ba condamné. Judas a sali mabe, ba condamné. Oyo kuna mzu Jésus a bengi abi Judas aza Satan. L'un de vous est un diable. Mais la ère à Pierre, ezalaki seulement possession. Ezalaki séduction. Na souka comme alaki Eli na elembo, nzamba talaki yangote apesi clé à royaume. C'est ça un peu différence. Et là, on sous question, monsieur Ezalaki, Batubako Kima, Nankamba, tant que Tozolo ba makambo ya ba poison, Tozolo ba makambo ya mabeza Nankamba. Mais, je vous dis, Nazolo Sabino Boy. Tant que Zome Mutu Nankamba, il faut préparer. Kokene ngulu te, il faut préparer. Il faut éviter la vérité. Et si quand Nzamba Zali, c'est si Satan Zali. Et si ka bana nzambe bazali ezesika bana sata bazali. Et si ka malamu ezali, et si ka on appelle mabe ezali. Nankamba soit au kei obimi na bénédiction, soit obimi na malédiction. Nankamba basala ke beauté. Pourquoi tant que comme nankamba na premier poste wana ba répétera ba biloko wana nyonso. Ba préparera batu oyo bazokota nankamba. C'est la même chose tant au menu il faut préparer. Aïe besika zo kende zabo azala prudent. Parce que soka te kutango kuna ayeba kite yazo kanisa ba angelou akutana kaka na ba angelou ba Michael ba ange Gabriel ba ange Michael ba tunyo so bazala boboto bondeko non. Et puis papa Kimbangunde Azolo Bayango, Ernyoso, ils ont là YouTube partout. Ma poison comme belé awa. Ma beze belé. Bana ya Satan ba tondi. Azolo bango, bozola ndaete. Tant azolo bango wana, azo Satan teke batu bakokima. Jésus a dit ba disciple nae. Tellement ba tonda ki trona ba hypocrite, a dit bango, oya ko mena makila na ngata olianzo to na ngata robikate. Monsieur Soubatali va dire, ah, Mouto c'est Gazandoki. Comment tu lis Nzoto nae? C'est Gazandoki, fantôme, sorcier, balier coin. Mais bah, Monsieur Soubatali, Jésus a tout dit bango. Bino ba okendete. Hein? Baninga la bino ba ke, bino ba okendete, Pierre à répondre. To okende sous soi, puis yom toza na parole de vie. Bana ya Nzambe, atat ndenge nini, bako okima makambo te. Ba hypocrite. Naba soi-disant de barokima parce que tous on a trois sortes de abattoirs dans chaque groupe. Tous on a ba vrai, tous on a ba soi-disant c'est-à-dire moto te malilité, tous on a ba faux totalement. Ba soi-disant naba faux, bangonde ba pakataka. Mais ba vrai ba tikalaka parce que ba na place à okendete. Netinga boy place nanga ikiti nanga on a la vendre kuna na message ya Branham. Mutu muso asa remplaçant. Si on a aucun droit, toko kufa na nabino kaka awa na makambo yo. Ba papa na so Johnny Mayanga ba papa 1000 baza ba exemple na biso toko kufa kaka awa na papa Gimbangu kianga. Toko pesa ye maboko tina suka. Toza ba vrai soldat. Soki lisasi ye. Soki a permettre kende na kei.
Donc, tochana mutuke, nankamba, ba papa bango moko baloba bango, ils ont des réseaux sociaux, na ba YouTube, tout ça. Makaba ba poison, makama mabe, koti, miyibi, papa baloba bango. Papa mbenza uti ko répéter encore plusieurs fois dernièrement. Ils ont makamute ke yo batu bako kima. Jésus pas zaro bangate, Jésus zaro lo ba clair. Wa ko melanzoto na ngata ko lia boete, arobika te. Oh, bah, qui m'a dit, bah, qui m'a dit, c'est comme ça. Donc, on a besoin de tomber dans 40 000 personnes dans la fête. Bah, numba, bah, évi, bah, tapoto, bah, kawana, bah, konzi, bah, bah, fête. Donc, si bah, te bébé, bah, ton d'agawana, bah, on y a, bah, kokoumi, sa fête, ou bien, papa qui m'bangou bien nani. Non, bah, il ça la business. Bangon de faut bah, qui m'a bah, kende na bango. Et puis, keba, ceux qui va tuer le poison, ceux qui n'a ventil dans ma cambo, ok. Si vous êtes sincère, un cœur pur, un esprit sincère, papa Gimbanga Ouya. Dans ma bewana, eza bisoté. Papa Gimbanga Nda Zolo Baloba Yango, biso tozo répété bande. Biso tozo répété kaka oyo, papa Zoloba. Tozo préparé ba tubo keba. Tozo nsaka pe revanche te. Biso amour nde mutu, ezo guide biso. Ata basali yo mabende ngeni kozong sa mabete. Tika likambango nzambe yemoko azwa charge. Yo vanda calme nzambe yemoko abundela yo. Biso tozong sa mabete. Botomboka teke yo batalaki Costa boyeboye, Costa boyeboye. Et puis tant nga zolo ba makamnanga ya poison, natangi kombo ya nkambate. Nalobi pete place nazwaki yango. Nalobi kaka batelenga poison. Bino bana mabebi. Bino mo nde besoin na makambo nkamba oni ngana lobi nkamba non mais ceux qui mutabenga en privé nde na kosola na ye na ebisiye mais na réseaux sociaux boyete mais ba papa bazolo bango na réseaux sociaux poison za makasi yao mais c'est vrai tango zome ma mutu na yo batela ye ozome ma bana batela bango lobela bango ke danger bokeba awa esika nzamba zali satan pa zali awa soko lobi yango te bakekuta na surprise kuna ngai batu nyonso na memaka na nkamba nayebisaka bango vérité awa tozokende boyebake esika nzambe azali satan mpe aza wana tala verset totangaki na Jean 6 verset 70 Jésus alobi ye mutu aponaki badisciple nyonso me na kati na bango satan azalaki c'est normal papa ki mbangu mutu aponi bato ebele wana baprotocole banani bango nyonso wana te baza ya ye ya satan mpe bazali azomona bango ce n'est pas azomona te est-ce que Jésus azomona Judas te azali komona mais atiki ye parce que azalaki utile mpona service moko boye baoyo wana mpe baza utile baza wana mpona baservice moko boye oh papa silisa makambo bengana bango akobengana bango te parce que baza utile pour le moment mpona makambo moko boye bango wana nde balelaka tango papa alobaki bon amekaki bango kaka nazokende na nga ndenge papa rige na kenga mpe naokende na nga bani kolela bani kolala na mabele kofuka parce que bayebi ke soki papa akei danger makambo seke makambo esili bazotremble mais bozobanga nini bino bokanga volonté ya nzambe soki alobi akende ayebi pourquoi bato mabende bazobanga danger tokóma nao na suka te parce que bazobanga biso lobanga eloko te laïsme ekokoya n'importe ke ye donc c'est un peu ça je crois na répondre na ba question oyo il fallait na répondre question ya suka ezali sur ekateli oyo nalobaki avant na simba ekateli nangi naloba boye c'est vrai qu'avant ya kozala sauver il faut ozala na elembo question na bato mpe batuni yango mais Dieu est souverain aussi bato mingi oyo baa na elembo te basalelaki papa kimbangu basutanaki papa kimbangu mingi na bango mpe bakozala sauver parce que Bible lobi nzambe azosala grâce à qui il veut mais tokoki kolobela baaccessoire wana te parce que eza baka moko rare biso tozolobela eloko eza officiel mais bato basalisi papa kimbangu na makambo ebele même soki aza na elembo te akokanisa bango balaki mpe bakimbangiste te me bokokuta bango kuna basurprise ekozala Mobutu alaki kimbangiste te
m'a aidé l'église kimbangiste ma casse. Vous pensez que les gars kaboé? Non. Déjà, ma pesa qui est bokonzi. On ne sait jamais côté esprit pesoki tokuta ekuna. Toyebi na bisoté. Wana za makambo nzambe moko. Oye bombami eza ya bisoté. Na continue na kambo ekateli batu ba comprendre nga mabe. Na lobi te ke totiaka te. Non. Na lobi eloko wana te. Tintani, c'est la parole. Ngamoko na tiaka tintani ba oyo ba yebi nga ba yebia. To tiaka pe ba mbongo ebele ba montant pe na bo guerre na ba centre d'accueil même na bankamba wana. Oyo ba yebi ba yebi. Pourquoi to sala ngo pona opesa papa maboko kambe tongam. Eza orgueillité. Donc to tiaka. Tintani ya liloba. Ce qui papa lobi na sengi $10, c'est la parole. Comprendre ou ne pas comprendre yo loba amen. S'il faut teka ndaku teka. S'il faut teka mutuka teka. Pour payer ça $10 wana. Soit à $50 paye ça. À $30 paye ça. Ça c'est l'ainsi dit le Seigneur. Ba discutera ainsi dit le Seigneur te. Et tant azo senga bongo yeme kwa zana simana yo pour apambola yo. Pour ko kisako tia mbongo wana. Eloko ngana zoloba ezali nde ba pasteur oyo ba papa ekateli. Na ba mama ekateli. Yo pasteur ovani na ndaku na yo, o raisonner bon, il faut te sommer la papa mutuka. Eza ida bien. Mais au solo li kana mwasi na yo moni ndenge nini, chérie. Toi tu as combien? Oh non, bon chérie a télé a dit na compte ba na mbongo ebele. Toi tu as 500. Mutu tout fa tu as 500. Bino ba na mbongo. Mais ba mususu wana baza na mbongo teneti bino. Tango solo na mwasi na yo na chérie na yo, c'est mieux solo na batu nyonso, église mobimba. O solo na batu nyonso. Comme ça boyokani na montant moko boye parce que bozueza ndenge mon côté. Ndenge na lobaki la fois passé $500 na Canada netiawa. Pour muta mona ngo eza d'abord blague te. Mususu on mona sali manfa beti kayu na e na semaine wa foutu $250 $300 na semaine. Et kogi même pas 500. Il faut foutre un ndaku, il faut foutre un métro, il faut foutre, je ne sais pas, voiture, il faut foutre un chauffage, il faut foutre un téléphone, il faut foutre internet, il faut foutre mbongo na kutu omone kokate mais yo, oye ko cheka telina yo, il y a 500. Mais exemple on a ko faire souffrir mutu wana. So ka chete, bokomo monene ti mutu moko inutile. Ngande na zo telemele loko wana. E kateli wana il faut bobenga batu tout. Ezala na Europe wana, e kateli na paroisse. Pasteur, bino ba pasteur Europe, il y a je ne sais pas où. Bo sangisa bandimi. Bon, to lingi to sala boye boye. Bo moni ndenge nini, bo voter montant moko boye. Et ko aider batu. Bati avec joie. Nazo tanga écriture moko parce que muto azo tie kateli na passe azo lela na motema, eza bénédiction te. C'est pourquoi moni batu mingi ba bénité. Or muto azo tia, il faut la béni. Selon Malachi 3. Nzamba la bibo mekanga botala soki na kopambola binote. Lelo na pambola mana na za béni. Parce que formule loi nezo kende bien te. Et quand elle a repris la Bible na moni yangote. Eza loko batu babongisi mais c'est une bonne chose. Ezo salisa. Mais il faut que sangisa batu. Bo solo la. Oyebi bozu ya batu te, ozo no tia ekateliga kambala moko pa 600 1000. Mutazo tia na passe na sengote. Yoka ndenge Bible zoloba na Proverbe 10 verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel des osala kokoma riche. Mais yango elanda makana mawate na ba passe na motema te ba chagrin. Tant on mena mutu atie kateli na passe na motema donc a défi ma mbongo po ezoko kate passe ya futu kutu ndaku te azana chagrin aza bénité yonde pasteur au conduire na erreur pour la bénité et ceux qui mutu aza bénité vide ya la raté soit oza béni soit oza maudit soit oza maudit soit oza béni yango na lobaki ke ba fils à perdition bango bazo nyokola batu d'une manière ou d'une autre.
ekateli. Et puis ekateli yango au lieu de la table d'espace au moment de la semaine ekateli à 300. Après 2 semaines ekateli à 500. Après 3 semaines ekateli mosusu il y a 350. Mais ça c'est maltraiter les gens. Et dans le bas qui a 1000 awa ya Canada ou bien ya Europe ou bien ya Paris la France wana. Mukolo ba ko découvrir loko wana ya ko sengaka o ekateli boye ba ko kanga ba paroisse de loko na zoloba soki bo telemelinga boko mona ngo un jour. Papa ki mbangu peut-être ka koloba te malata ka biso potoloba. Bo sala ngo avec ordre, avec amour. Muto azo pesa na mawana pasi na motema za bénité. Proverbe 10 verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Romains 12, verset 8 à 9. Celui qu'il donne avec générosité, celui qui dirige avec joie. Que l'amour soit sincère. Voilà la Bible. Mouto azo pesa fois pesa avec joie, avec générosité. Mais mouto azo souffrir quoi pesa, azo pesa ngona joie te. Na mawa akopambwa mate et soko pambwa mite c'est la malédiction au izolanda yo soit toza béni soit toza maudit vide ya la gâté soit toza na nzambe soit toza na satan naître pèse à la gâté alors bon conduire ba touté na ba malédiction base à la maudit hein ba pesa na passe na motema ozo pesa nzambe mais na passe na motema mais c'est une malédiction on va pesa nzambe na passe na motema te faut pesa avec joie. Mais tellement aux anangoto salika kapoba mona qui quand même au pesi. Et puis batu bakokima. Mutaika ka lelo awa déjà ba ekate les bandits. Eh biso awa Israël bongo te akokima na ye. Exemple mususu. Parce que tant que tolo ba makambo to ngolo bango clairement te pona ko éviter pe ba famille mususu. Mama za kimbangiste papa za la kimbangiste te. Ernyoso ekateli mama salaka te papa muta salaka mama zo zwaka mbongo ernyoso na compte check ekateli papa zo mona ka 500 bimagi 300 oh. Mais moi zo ken oh non ekateli na église papa zo supporter après 2 semaines ekateli musu ya 500 après 1 semaine ekateli ya 300 papa tomboki guerre makofi ba mama mingi wana balobaka te ba secret zali o baba la ba kimbangiste te fiakulaka bango na ndako makofi bomona une semaine bomona ke sur l'église te avimbi a obanga oya bomona bivimba wana bon mais mango avec joie avec amour hein na moi ordre c'est ça eloko nga na lobi te ke oba tchaka te non ngabi kateli wana bon parce que tant sili ngana lelo mo est très important. Ngaba bisanga nde na kelenkamba direction donc mutatu na kanga te oh yo kendaka wapi église neza wapi te nga naza na eloko na ede loko papa yimbango yebisanga. J'encourage tout le monde ma paroisse nyonso bazala na ordre bazala na amour babema batu na joie. Église kimbangiste eza église ya ba mawate hein botiaka batu na ba pasi ba biloko moko ba ekatele pe ekatela ngo pe ekomaka mobimba te même soki basangisi mbongo yango soki esali neti exemple $10,000 vous pensez que 10,000 nyonso wana eke non monsieur madame autre sommet de papa mutuka c'est bien mais honneur nyonso wana ezoki n'est pas ya mutu moko azomema mutuka n'est pas papa. Et puis tant que vous salango avec orgueil na motema bamona ke ngainde paroisse na ngande déjà bénédiction ezate zéro yango moni soko tel pe bakimbangiste belé bazo souffrir parce que bazo tia mais bazo tia mabe et là on se pona souk ça depuis tintani banda depuis bikateli banda ba mutuka musu ba no somba ngana la concessionnaire na ibima mituka mutuka komona mutuka normalement ils ont un temps sous $5,000 mais quand il y a des temps sous 70,000 mutake na en cas ou bien que na vente aux enchères à bendi bord moko boye bobangi à sombero peut-être 5,000 le reste on est qui ba mituko ngana omula na nkamba wana non monsieur madame tokeba
tobanga nzambe. Sakana na tata na yo. Sakana na mama na yo. Ko sakana na nzambe te. Je répète, sakana na tata na yo. Sakana na mama na yo. Ko sakana na nzambe te keba. Bongo na mune na papa ki anga nikalate. Comme information na zobi sabino. Kalate bozala prudent bana ya nzambe. Bo se distraire na eloko moko te. Bo se distraire na ba réseaux sociaux te. Eloko monike ya mabe kotala na yo te. Émission monike ko difio te kotala na yo te. O ba tche ba vidéo moko boye ya muta ya fille moko boye azo simba soki nani kotala na yo te. Tout ça les a Satan. Tant aux autres là et non on est au salon dans autres. Ce qu'on a célibataire et routine dans une action. Voilà maël Satan zanango. Bino aux autres là gaga batie mutu boy fille wana gutu azo caresser azo simba ay bino wana boko motala tata na bana na mama na kati ndako ba ko molanda. Bino ba tata pe bo peksa bana na bino. Batala makama malamu. Na suki wana na komba tata mwana pe ya molimo mosantu. Papa Kimbangu pambola bino comme d'habitude ba requête nyonso batu ba pesingai na komisaki yango lobby epai ya papa. Le reste est beau dans la foi. Dieu fait tout à son temps. Toza na nzamba ya solo ya mobimba ya makolo azana makolo azana maboko azana matoi ezali ba nzambe te oyo mutake na mangengenge banda iko lela azomona pe mutu ango te ayebi pete ba répondre yo pas mais toza na nzambo azo répondre vina nga moko banda na bota mati lelo na ko se tromper na Bible mais na ko se tromper na papa Kimbangu te. 55 ans d'expérience avec papa Kimbangu. Banda bo mwana na ngati lelo. 55 ans d'expérience. Donc na yebi mingi. Makamu mingi oyo yebi tenga na yebi yango. Makamu mingi o bateite menga na révélation nango. Tozo kele maleme. Papa Kimbangu apambola bino. Azong c'est la bino mingi. Apesa mabala apesa bana. Bao bazana problème na mabala kimia ekota na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu. Bao bazana maladi babika na kombo ya mvuluzu Kimbangu. Bao bazana problème ya mbongo bazwa, problème ya mikanda bazwa na kombo ya mvuluzu Kimbangu. Bao bacheli bango ba poison babika na kombo ya mvuluzu Kimbangu. Bao bazoluka mibali bazwa na kombo ya mvuluzu Kimbangu. Bao bazoluka basi bazwa na kombo ya mvuluzu Kimbangu. Bao bazo wele la ba poste na ba église ba échoué na kombo ya mvuluzu Kimbangu.